Mama Micho oyo azali madame ya Alain Mabana nazo bandela azali moko ya bandeko na biso artiste comédien o biso to lingaka mingi asi azuba traitement oyo ekoki na minute wana bandeko balandi maladie ya cancer eza maladie moi ba jeté soki nzamba tshelo boko te ezalaka la vie ou la mort na biso espoir ezali puisque espoir eza pa nzamba lobi ke soki ba pesi ba traitement ou ba bi radiothérapie basali opération Mama Micho a commis normal. Mama Micho mais kako continuer les sous. Ndé docteur Epsingana zwango le plus tôt possible et que ça la malam. Mais nazo zela fondation qui siko na ba réagir té yangwana na yepa na bino. Pour naza entre la vie et la mort. Na yepa na bino ba obolinga mobali na ngai. Ba o mobali na ngai sepelisaka bino. Ce qui est propre, santé malamu, c'est parce que nga nazawana nazwaka soin na comme il faut. Et lelo ce qui m'a bien commis to peut passer commis et vous ama mingi. Yangwana na yepa na bino bosunga. Monta Mama Micho. Avant to kotana no ba fanatique nano. To so kotana na ba producteur. Ba producteur au papa Alain a sepelisaka ba chaîne na bino YouTube. Boza tellement ébélé. Boza ebele ba Major Bisadidi Gilles Bavon baza ebele ba Alpha Bokole ba chaîne YouTube Bellevue TV La Voix du Peuple Sila Bisalo toza ebele RTC artiste boke sinezali télévision Bio News ba chaîne ya télévision ezali ebele biska papa la le kaka groupe Simba mbele yango epesa meli biso soki to lobika to sangisa nanu ndambu j'espère que quand nous montons au bassin qui nous kuna pour toi ba cotisation na biso to ko pesa et pas ya madame Alain Mabana et kozala combien Mama Micho montant au bazulu ka kuna na kati ya hôpital ya centre nganda montant eza combien monté zali à $6,960 donc 7,000 katoloba toloba ka 7,000 pourquoi montant wana $4,000 eza ya radiothérapie pour radiothérapie eza $100 par séance basenga 40 séances. Chimiothérapie basengi 6 séances moko eza na $150 basengi susu ba examen on a bana osala contrôle chaque fois vana zwa chimiothérapie pour na HGP na zaiko salango consultation chaque fois na bana za chimiothérapie eza payable c'est $30 par séance na ba examen kili na ba kisi nde arrondir montant wana na kati ya facture ba signifier nyonso tindenge komi na montant wana monter za yango wana. Vraiment, Mama di Mama Olive Lembe, Mama Mutema Munene, Mama Waro, Mama na biso otulingaka mingi. Naza na kati ndaku ya papa Alain Mabana, Mama di Mama. Ndenge osala kapona bana na yo oyo lingaka mingi, obaki motem donc biso tolingaka o makasi. Yo pe olinga biso makasi. Lelo moko ya artiste comédien Alain Mabana, madame naye azana problème. Est-ce que ozana moi liloba okopesa epa ya Mama di Mama? Oui, Mama Olive Lembe, Mama Motema Munene, Mama Bolingo. Namonaka Mama nyonso tindaka ekoma na ndako namonaka Mama. Lelo ngai yo na pasi na maladie esengi montant ya $6,960 pour ba kopesa ngai traitement ezali approprié pour nanga. Na okoza chimiothérapie ata 20 séances et kosunga ngai te. C'est lo ba médecin. Pour esengeli baziki sa masona na ba rayon X ezika pour bazwa moyen kolongola ngo. So ba pesinga chimiothérapie belé eza pe mabe pour maman eza épreuve moko dure. Eza épreuve moko très dure. Tina sali yango na silisi bo ezaka nzambe poso na makasi na nga moko na kwa ta ko abandonner na ko bana kufa na nga ta po nazo kokati. Mais nazo tala bana. Natali bana mama kadete na nga zaka na 7 ans. Nathalie natika ina âge tandis que possibilité na bika ezali mais o ezangi biso ezaka makoki mama sunga mama na beleli pe belle famille nga na poto musubo komona bobi mwasi na biso ndi na komoleka na émission boye ba ki passe ezali soki bino pe boko sunga ekopesa nga eso esengo makasi. Et pas na bino kout naza na tina ko pesa numéro te naza na tina ko pesa coordonnées mon côté pour bozana nyonso
Maman Micho, ce qui est belle famille, ils ont ba coordonnées na onyoso, mais biso to sana posa nango. Puisque ezali facilité hein, bande konanga inga munaza a sur place. Okoko lela. Mais étant que nous présenté émission, na ko lela té puisque il faut message est passé. Donc tous les lignes mingi to suba résultat té surtout na chaîne YouTube. Bon le baki ayeko lobisa muta maladie, ayeko gangi ça y est non. Donc il faut y aloba pour bino bo comprendre. Maman Micho biso to zana posa numéro wana makasi. Puisque ba producteur nazo belela, ba groupe YouTube, ba chaîne YouTube. Erbo benga papa ale mabane ozana 30 tableaux. Boyeba ke madame ne pe nanda kwa nyika ba bilamba siko akomi déjà KO. Tosunga makasi ndambu otokotia et kusunga biso. Maman Micho pesa biso numéro no ya téléphone, peut-être bat bakoko luka bazwa yo, poso ko pesi ya yo, opesi nga papa alenga na ko afficher ngo na télévision place wana po batba meka kozwa bino. OK. Pour na kozwa biso malamu. Ngai personnellement numéro na ngezali 082 76 66 955. Wana ndeza numéro na nga. Naza pe na numéro musu ya Tigo 089 662 36 20. Ba numéro na mibale ezali yanga ya papa Alain ba ko afficher ngona se ba numéro ndenge so mibale bokomona yango. Na oloba lisusu boye. Mama Denise Nyakero. Ngayo mwana na yo. Merci pour la prise en charge aux habitants na HJ. Esungi penza. Esungi papa, esungi penza. Mais nyoso wana na kana ngai selon ba médecin ezaka ba calme. Ndenge naza ba tianga ba double J na kati ya libumu et ba changer ngo chaque 45 jours. Il faut na kota ça dop ba changer ngo mama eza passe. Tandis que ceux qui na sali radiothérapie ba kolongola biloko nyoso wana pe na kozonga malamu po batiango comme garde-fou po babatela barin po barin ebebati. Babaki na ngai na médecin mukolo ba olongola masse ndi mukolo ba olongola pe eloko wana. Et à chaque fois na kota ça dop na fondation ba yebi ba facture ya boso yaka 6800 mama ofutaka. Yami baleye 2800 au fouti. Troisième fois, on va tout changer à 1800 au fouti. Maman, naïbi qui est monté à 6960 et ça est belé pour nayo. Pour y amener les mine basen opération à $5,900. Ba $7,000 basen opération na HJ na compte nayo. Ozo fouti on a pété. Mukolo musuku tunanga na kota ça de babi faut ba futa cash. Ngamo kona moni ndenge basali transfert mbongo ye cash ba fouti. Pour ba intervenir pour médecin wana aboya ki ko kozela na matin à fin du mois ba fouti ba sali maman mais bi ko limbana na ngote ceux qui na nous facture na nga peut-être et comme lioté mais facture na nga eza na fondation o ya $6,960 pour na radiothérapie mama sunga musalo banda ki mama komisati na suka atabdi be yipsi biso vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mama soko ko sunga o leki na yo emso yebite mama naza leki na yo nazo benga o mama po lelo za première dame na biso mais naza penza leki na yo mama so ozo se souvenir na libota moko na Kamina famille Kapita yana bango Viking Kapita yana nga Leonard Sakala o botanga kinaye grand sœur na nga mususu Jackie pe son âme akufatika na ebiso nga leki na bango mamicho ngayo ya jani akero ayebi po ya moni ngata ngona sina koli me yo ndenge ngana koli boye o moni ngaite ya musozo yeba te mama zo sunga leki na yo penza mama kolemba te ko bana ngati na suka facture ezali awa $6,960 ya pamba mama et pas est-ce que tu connais la facture maman Micho? Oui, facture ezali. Ouais, caméraman de nani Louia, au ben de la biso image wana ya facture, tout meka komona, biso ensemble zoomer en haut, voilà, ok, zoomer en haut vraiment puisque ba fanatique na biso, baza na posa ba monango, maman Denise, maman Olive Lembe, baza na posa ba mona facture oyo, c'est vraiment très important. Monter en haut, j'espère tout le monde biso nyonso
Koko continue maman Micho facture oyo j'espère yango nde oyo na centre nganda. Oui, facture oyo yango nde utek na centre nganda oyo basengi mpona traitement na ngai yango mama bosunga ngai bafan bosunga o eza vraiment très important ndenge naza na opération monsieur etelemelinga mais moyen ba intervenir ezate tant que nasali radiothérapie te moyen ba intervenir ezate opération monsieur zalia yango oyo babengango éventuation du médiane ombilical mais balobi tant bazali kotonga ngai tant basalenga opération pour balongola ngai ba annexe nyoso etikalaki tant batongaki c'est sûr barataki couche moko yango ne sel lokola mopepe ezokota ndenge naza mopandi moko ezovimba ngai ezosala douleur na mokongo ya osakana te. Donc avant basala yango esengeli na nganda landa na radiothérapie so na sisi radiothérapie na sima na zongi na HJ basala ngai moya kotombola kolakisa libumu ezate po toza na TV mais na libanda boboki komona bota libumu na ngai ndenge ezali. Donc naza vraiment la passe. Vraiment ça fait vraiment très mal hein? Très mal vraiment. Ce qui tomeki ko 500 ndambo ekokoka. Bozela tele loboka ke madame ale mabana kufi papa mabana atikali veuf. Non. To boy biloko to ki to lingi sutu na milieu na artiste comédien to kufa te to boyango. Puisque le kola monga ngalobi ke 1000 chances ezali. Donc azana 1000 chances ya kobika. Soko abaki ke chance ezali susuté wana to kanga maboko. Mais le kola monga ngalobi nzambe pe na pesi mot de la fin te. Yango to epa na bino eza eloko ya sengote tous les cas na YouTube boy surtout l'équipe boy puisque to sepelisa bino papa ali sepelisa bino mais musala wa théâtre vraiment en soi ezana na mbongo te. Loko les musala to sito nzima to mesana yango moni ke souvent bat baleka kaka basaka musala. Tant yo sekana ndako et puis ça coupe santé. Et puis ça ko santé o to loba kité yango to ekoloba. Po babaki bayebaka basa ba artiste te lelo madame Alain Mabana yeyo. Soki papa Alain Mabana ko koleka te puisque azar donc douleur azanango biso mutu ana kati ndako to yebi douleur ko papa azanango. Tosunga maman Micho to komoma na suka émission biso vraiment na yebite o koko bakisa po to meka ko chité. Ya ko bakisa penzi zate na 5 na nzambe apambola moto nyonso wa kolata motema bolingo akosunga ngai vraiment nzambe apambola azongisela au senti plein esike ko bima.